Sikoyo tokoloba pona likambo oyo na bokonzi na sika na mokili mobimba. Ndenge tosilaki komona yango na Apocalypse chapitre 17, bakonzi na mokili bakopesa bokonzi na bango na nyama. Na mokanda na les clés du sang, Malaki Martin alobi na biso ete moto monene aleki bato nyonso na makambo na politique na ntango na biso oyo ezali nde pape. Alobi na mobembo oyo asalaki na Pologne sanza mwambesima na boponami na ye alobaki mpona eteni na mbula nkoto moko na suka na ekeke akomi moto na bato na moko na bato misato minene oyo bakoti na ekeke na sika na politiki. Alobi ete Pape Jean Paul akokota sikoyo na makambo na suka na ekeke oyo lokola moto moko na monene na politiki na mbula na ye azalaki mpe akotikala moumbu na kimia mpe oyo andimeli makambo minene makoya ezali elembo na elobeli na bamason. Awa bozali na Jean Paul II elongo na commission trilatérale. Pe awa bozali na Jean Paul II elongo na Bnai Brit oyo ezali franc-maçonnerie na Bayuda. Ezali elilingi na kokamo na elembo elongo na ye na katikati na bokonzami na mangomba na makanisi na nguya makasi koleka na mokili. Yango nde elembo elingi kolakisa biso. Tosilaki mpe komona na Apocalypse chapitre 17 bilili moke na makonzi na mokili bamipesi na bokonzi na Papa Lek Valesa akomisami mpona mosala na ye na miso na bato nyonso. Bokutani na Bush na Gorbachev na Malte, George Bush mpe alakisaki yango elekeli kino na ekeke na sika na bonsomi. Mpe yango ebiangami lokola botongami na mokili na sika. Ezali likanisi monene bokonzi na sika na mokili mobimba na kati wapi mabota nyonso masangani elongo mpona likambo moko kaka Etats-Unis nde bazali na nguya mpe makoki na kobatela yango. Bongo balingi kobimisa bokonzi na sika na mokili mobimba. Apocalypse chapitre 13 elobi ete nyama abimi na mabele akozala bokonzi moko esalaki ye. Bush alobi yango mpona biso na 1990 mbano moko mpona kimia epesamaki na Gorbachev mpo ete abebisaki mboka na ye akomaki moto monene na mbula zomi mpe bilembo na kala ezali nde bilembo na bamason na empire allemand na est balongolaki yango oyo ezali makasa na bilembo na bakomunisme na bakomuniste. Pretoria News 20 août 1999 bokutani moko esangisaki mboka ntuku motoba na misato mpona likambo na bonsomi na sika. Fidel Castro ye wana apesi elembo na bamason. Awa azali na pape oyo nyonso mboka batelemelaka oyo bokonzi elingi koloba bazali kotelemela te na ndenge oyo bazali kosala likanisi na Hegel. Likambo etelemeli na likambo kasi na nsima wana bango nyonso bazali na mopanzi moko. Ezali bongo totala nanu yango. Fidel asalisami mingi na père na ba Jésuite Armando Lionte na Humberto de Castro. Castro asepelaki na Franco. Fidel azalaki kosala makasi na lingomba na ba Jésuite oyo ekokani na lingomba na Boy Scouts ebongami les explorateurs. Esika nyonso wapi lingomba na bobomi ebimaka ezala na ba communiste to na banazi ba fasciste ba Jésuite moko azalaka wana na mosala na mopesi ntoli to mokami na yango. Na Cuba ezalaki père Armando Llorente de Castro. Bongo bobosala likanisi oyo ete azalaki motelemeli na pape Jésuite moko azalaki na nsima na bililingi bazalaki kosala lisano na likambo na etelemeli na yango. Ntango babomi bakweyaka na Rumani mpe Panama mpe mboka nyonso wana babomi oyo batiamaki na bokonzi mpona kobimisa bobangi mpe mpamba nsima bakoboma bango mpe bato bakosepela kotika bonsomi na bango. Tosilaki komona bilili oyo awa na pape oyo azwi lokumu na Bill Clinton mpona mosala na ye oyo esukisaki bokonzi na bakomuniste. Bato nkoto mibale na nkama mina ina bandimi na baye basangani mpona kotombela ye boye malamu asali elembo na bato. Archevêque Regali azali na mopanzi na pape wana ye azali kopesa mbote na loboko na mwasi na mokonzi.
tokumisi yo mpo ete osalisi na kokamba etumba na makoki mpe na makanisi na Europe Centrale mpe na Union Soviétique na kala na kokangola milio na bato mpo na koumela na lisosoli kasi na monyoko te mpo na kokangola moko na moko na biso na bobangi oyo na etumba na mapata. Tata na bule na nkombo na bato nyonso basangani awa lelo na solo na nkombo na mabota nyonso na mboka oyo elingami toyambi yo na Amerika. Bandeko basi mpe mibali, tata na bule Pape Jean-Paul II na elongo na vice-président na États-Unis d'Amérique mpe na archevêque. Pape alobi ete communauté européenne etindami na lola ezali likambo na kokamwa. Konrad Adenauer oyo azalaki chancelier na Allemagne na ntango wana bazalaki kosala yango bongo balobaki ndenge wana bokoki kondima yango esengeli bakomisa ye mosantu mpona mosala na ye. Pape alobi ete communauté européenne etindami na lola mibeko na bakatolike rome ebongi bakomisa babansanto. Sikoyo mpona kokoma na Union Européenne bazalaki na Maastricht. Maastricht ezali mboka moke na kati na mboka moko na baprotestant na Pays-Bas. Mpe elembo ezalaki mpe na ntina minzoto zomi na mibale elakisi mpe minzoto zomi na mibale oyo ezwami na mokanda na Apocalypse oyo basaleli na Marie na esika na mwasi oyo alati mpembe. Ezali mpe likambo na kokamba komona ete Union Européenne ebimisaki bililingi moko ebambamaki na Europe mobimba oyo ezalaki na Tour de Babel na kati na kotongama. Bokoki kotala yang oyo yango etiamaki na Europe mobimba mpe minzoto mibalolamaki yango elakisi ntaba na Mendes ezali mateya na Satana. Ezali Tour de Babel na sika mpe bapolitisien minene balobaki ete tozali kotonga Tour de Babel na sika mpe babetaki sete na elilingi yango mpe bakomi mbala oyo tokokoma ndako na sika na basali mibeko na communauté européenne etongami lokola Tour de Babel ya na solo ezali na etando na kati to etando na makomi oyo elobi na solo boye mpe ezali na bisalelo mpo na kolakisa na miso ete ezali na kati na kotongama ezali solo lofundo. Botala carte na sika na bomoto na Union Européenne soki botali na nsima na yango mpe bobaloli bomoni nini? Bomoni ntaba na Mendes maseke mabebisami moke mpona kopesa elembo mosusu na efandelo na mokili kasi nzela na elongi na kati na ntaba ezali komona na polele mpe oyo elingi koloba na lingi koloba yango te awa. Soki totali na bato minene na politiki na Europe baoyo basalaki mosala monene mpona yango bazali bamason. Botala mbote oyo na loboko na bamason kati na Schroeder na Kohl elakisi mason na sika azwi esika na mason na mokolo to oyo atiki yango. Boye ndenge tomonaki ete Kerry azali mozalani na lingomba na School and Bonus na Amerique lelo mpe mokonzi na lelo azali mozalani na School and Bonus. Likambo ezali te mpona oyo nyonso akolonga na solo awa lisusu maso moko azwi esika na maso moko na kolakisa bokonzi mosapi balakisi ete nyonso bazali na kasi na lingomba moko. Ntango Union Soviétique ekweyaki elembo na sika oyo bazwaki yango oyo mpongo na mitu mibale bokoki koyeba mpona nini? Na solo mpongo na bilongi mibale ezali elembo na franc-maçonnerie mpe elakisi na solo nani azali kokonza. Bakonzi basi bakonzi mibali na mokili ndenge tomoni yango bango nyonso bazali bamason na degré na likolo mpe bakonzami na pape na Rome. Mpe Islam ndenge tozwaki lite ya mobimba mpona kolakisa lokuta na nsambela na Islam mpe nsambela na katolike baoyo na nsima na elilingi bakonzami na ngomba na molili bazali na ntina moko mpe bobele ntina moko bakonzami na Rome. Sikoyo etumba nyonso oyo na Islam ezali nini? Banani wana bato bazali kobenda singa na mokili mpona nini bato bazali kobunda kati na bango?
bato minene na miziki na rock na mokili, babono na mokili, bakonzi na politiki na mokili, bato nyonso bamonani kofukama liboso na mokonzi Pape César. Longwa est kino west. Mokili na Islam lelo efandisami lokola liloba na suka nzoka ekokaki kozala etelemeli na likambo na mokili na nsambela o etelemeli nsambela na bakristo bayuda lokola likambo mpe na kati na yango nde liloba na suka ekobima oyo na kati bango nyonso bakosangana. Botala site web oyo yango wana site na mikolo ezali na se mpe oyo nakanisi na solo elakisi nani azali nani na kati na bango. Adam Weishaupt, Jean-Jacob Astor, Albert Pike, Andrew Carnegie, René Dupont, Avril Herman, Bertrand Russell, Ted Kennedy, bazali ba Illuminati na kalampe bao na lelo. George W. Bush, na solo azali moto na lingomba na Skull and Bones, o ezali lingomba moko na lingomba na chapitre 322, na lingomba moko na Allemagne, ba Illuminati bongo, Mark George Bundy, Otto Habsburg, Walter Freeman, Lee Teng-hui, Hillary Clinton, Allen Greenspan, David Rockefeller, Edmund de Rothschild, Peter Wallenberg, bakonzi na bibombelo na mosolo bazali na lingomba wana. Bakomi na masolo Lord Peter Carrington, Jimmy Carter, Henry Kissinger, Lord David Owen, Richard Holbrooke, bazali ba formation na degré 33, to ba chevalier de Malte, to ba Bilderberg, to comité de 300 bango nyonso bazali na lingomba moko. Soki totali Franklin Delano Roosevelt, Cecil Rhodes, Frederick Engels, bango nyonso, Leon Trotsky, Joseph Stalin, Karl Marx, G. Edgar Hoover, bakitani na bango nyonso, Lord Grand Orient d'Akissa, Lord Grand Orient, Lénine Nazaraki na Lodge Grand Orient, Harris Truman, degré 33, Willy Brandt, degré 33, Winston Churchill, tomonaki ebele na bato oyo nyonso, liboso Helmut Kohl, comité de 300, François Mitterrand, franc-maçon na 33 degré, akufa, Isaac Rabin, Yasser Arafat, franc-maçon degré 33, ezali makambo na kokamwa. Shimon Peres, Ronald Reagan, George Bush, Gerald Ford, nakanisa kibino, nalakisa kibino elemo na Gerald Ford wapi atiaki ye moko na lokasa ete azali franc-maçon na degré 33. Yango oyo nazwi yango foto na Lodge, mpe Carter na bato oyo mine na politiki na mokili, Schroders, Netanyahu, Gorbachev, botala Saddam Hussein azwami lokola franc-maçon degré 33. Sikoyo ezali likambo mosusu ndenge bokoki koloba. Roi Hussein, Al Gore, Tony Blair, makambo nyonso oyo. Botala Saddam Hussein kuna. Botala foto moko na Saddam Hussein. Oyo ezali elilingi oyo balakisaki na television na tango na bitumba. Na bitumba, na oyo ezalaki kokokana na yango. Sikoyo balobaki awa ete bayebaki te soki ezwamaki liboso. Wana elingi koloba ekokaki kozala ezwamaki liboso ete etumba ebanda. Mpo ete soki bazali moto na bato na kati bayebi nani azali nani mpe nini yekoleka. Sikoyo nungu na ntina monene ezali na ntina na moto oyo botala elongi na ye mpe bomona ete azangi mandefu. Sia ndenge lingomba ebombani na ba Britannique elobaki ntango wana akokaki kozala asaleli makonzi mibale, kasi ata bongo yango nde elakisamaki atalaka kaka boye atikala kozala na mandefu te azalaki kokokana na oyo. Operation Iraqi Freedom, mikakatano na mokokani na Saddam mokozi na batelemeli alobi ete Hussein akufaki na cancer na 1999, yango etindamaki na mokolo na 26 mars 2003. Musulman moko na kombo Al-Assadi, monganga akimelaki na Iran alobi ete andimi ete Saddam na solo akufaki na 1999 na bokolo na cancer. Saddam na solo akufaki mpo abelaki cancer na ganglion lymphatique, mpe banda akufaki na 1999 balakisaka kaka bakokani na ye. Alobaki bongo na journal na Italie na kombo Corriere della Sera. Ezali likambo na kokamo soki Saddam Hussein akufaki na solo mpe bato mosusu bazwamaki bilili liboso. Nani azalaki kokonza na esika na ye, bana na ye mpe mwasi na ye na bana na ye mosusu bazalaki mpe wana. Likambo wana ekamwisaki ngai komona ete ntango etumba ebandaki Angleterre na États-Unis bakendaki kuna mwasi mpe bana na Saddam Hussein kolongola kaka bana na ye mibale oyo bazalaki na bokonzi bakimisaki bango na mboka mpe bakendaki na mboka na kokimela wapi na Grande Bretagne. Boye mboka eluki bitumba ezwi libota mobimba na Saddam Hussein mpe bapesi bango esika na kokimela na politiki na Grande Bretagne.
yoyo likambo mosusu mpenza. Sikoyo soki na solo akufaki mpe bazalaki kolakisa bakokani na ye liboso, mpe soki bana na ye na solo bazalaki na bokonzi na nzela na bana na ye, balakisaki bibembe na bato mibale oyo moto moko te ayebi na solo bazali banani. Nani ayebi soki na solo ezali solo to ezali lokuta? Atako na elakiseli na Kasr lingomba na bolukisango na Grande Bretagne bakanisaki ete bilili wana bizwamaki liboso ezali likambo na solo. Toyebi malamu ete azwaki ngonga mulai mikolo eleki mpo na kozwa mongongo mbala ebele na kasete. Sengeli totanga malamu makambo malobamaki na solo mpo na koyeba soki solo to lokuta na solo azalaki Saddam Hussein. Ministre na mapinga na Grande Bretagne Geoff alobaki na bapanzi sango ete mopesi sango na Maison Blanche Harry Fleischer abimisaki likanisi moko ekokani te. Nakanisi ete ntembe ezali mpo na koyeba soki banda wana ebombani to soki ezali na sika mpe endimisami na makambo oyo maleki mikolo oyo etindami na mokolo na 26 mars 2004. Bongo mangomba nyonso mabombani bamitunaka mituna na makambo oyo nsima bakei kotala kota na ebombela na Saddam Hussein. Esika moko na salite ndenge balobi bakangi moko wana mpe balakisi ye na televizio na mboka. Nsima moto wana azali koyoka mpenza te, azali na mandefu mulai. Sikoyo soki oyo na liboso abomamaki na kati na etumba ekoki kozala bongo nkisi na makasi koleka na mokili mpo suki oyo mokili nanu etikala kozwa te. Ntango mosusu akoki kokoma moto na bozwi ebele koleka na kobimisa kisi moko ekobimisisa mandefu ndenge ezali wana. Basalelaki bakokani koleka misato. Nani ayebi moto oyo? Mpe balobi bamekaki makila. Nani akoki kondimela ba laboratoire oyo basalaki yango? Ata bongo akomami lokola akomami kuna lokola moto na franc-maçon na 33 degré. Mituna ebele ezali na tina na moto oyo mpe eloko moko na kondimisela ezali te kaka libota na ye oyo bakimeli na mboka mosusu mpe babatelami malamu. Nsomi mokonzi Bernard na Pays-Bas na lingoma na comité de 300 awa mokonzi mwana Beatrice, mokonzi Bertil, mokonzi mwasi na solo mokonzi Philippe, bango nyonso ba franc-maçon na degré na likolo. Joseph Mengele, Walt Disney, bato nyonso wana na solo mokile konzami na bato oyo. Botala Duc de Kent azali kopesa mbote na bamason na scène na ezipelo na bamason. Azali grand maître na mikolo oyo. Mde azali franc-maçon na likolo koleka na ntango oyo. Soki bolingi mpo ete mokonzi akoki kozala te to mwana na mokonzi akoki kozala grand maître te. Yende azali grand maître na bongo yende moto monene koleka na Lucifer na mboka mikolo oyo. Bakonzi na politique Bill Clinton na bango nyonso wana tosili koloba mpo na bango tokoki kozongela bango lisusu te. Jesse Home, Goldwater, Al Gore, bato nyonso wana ezwami na site web oyo. Natie makomi wana likolo mikanda ebele ezali oyo ndimisi bankombo nyonso wana. Boye pene na bato nyonso minene na mokili, bato nyonso oyo bayebali na politique bazwami na makambo na molili. Tomonaki na liteya na biso na Apocalypse chapitre 17 mpe 13 ndenge nini boyokani na bule ekozala, mpe ndenge nini États-Unis ekokoma ndako na nguya mpo na koyokana na bokonzi na sika na mokili mobimba. Bokutani na Gorbachev na Malte ebyangami elekelikino na mbula nkoto moko na bosomi ndenge boyebi yango. Mpe likanisi ewuti na lingomba monene oyo na kati na bokonzi na sika na mokili mobimba. Sikoyo totala nanu video oyo wapi George Bush azali kolobaleka moko mpona yango. Mangomba na bonsomi balali. Organisation des Nations Unies ekoki kozongisela bango bomoi na sika. Mangomba oyo mazali kosala mosala monene na boluki na biso na kofanisa bokonzi na sika na mokili mobimba. Mpe bokonzi na kati wapi ekolo moko te ekoki kotika atali letele moko te na bokonzi na yango. Bokonzi moko efanisami na mibeko na esika na kosalela na makasi. Bongo alobi ete bikolo nyonso bakoki kotika atali letele moko te na bokonzi na bango, kasi tolingi bango nyonso bakota na bokonzi na sika na mokili mobimba. Yango nde alobi na solo ebimi na monoko na mbalata. Nsima likama oyo na somo ebimaki, bato na solo bato ebele bakufaki.
likama moko eyebani esika euti te. Kasi liboso pona biso kokoma wana tokotala nano eteni na liboso na lisolo na likambo oyo. États-Unis bazalaki na likambo mpo balingaki kosala mibeko mpona kotelemela babomi. Kasi babomi na solo ezalaki te na États-Unis. Ndembala moko ndako moko na Oklahoma mokolo na 19 avril 1995 ebebisamaki na bombe. Balakisaki moto moko mosapi. Balobaki Timothée McVeigh azalaki kosala ye moko. Balobaki ete abebisaki ndako wana na kotindika mutuka moko oyo etondisamaki na bombe na kati libanda pe ebukaki ndako biteni. Yango nde maloba na bulamatari. Na kati basi mpe bana bazalaki mpe soki ezalaki na likambo moko ekokaki kobenda makanisi na bato moko na yango nde wana. Totala nano nini ekomaki wana. Na maloba na bakonzi na mboka ete bombe na mibale ekutamaki na kati na ndako na bulamatari na Oklahoma City. Bopanzani moko eyokamaki na ngonga na 9h na ntongo oyo mpe ebebisi oyo bozali komona wana. Bombe na liboso oyo ezalaki na ndako na bulamatari epanzani ebebisi oyo bozali komona wana. Bopanzani na mibale ekutamaki mpe elakisamaki na television. Oyo na misato ekutamaki mpe bazali kosala na sikoyo ayo tozali koloba. Na ndimi bombe na mibale mpe na misato soki bokoki kokanisa yango. Boyoki kuna na television na mboka ete bombe na mibale epanzanaki mpe ebebisi oyo bozali komona wana. Bakutaki bombe na misato na kati na ndako. Maloba na mbulamatari elobini ete motuka moko ezalaki libanda etondaki na bombe. Sikoyo nazalaki kuna te. Nakoki te komitia mosambisi wana. Nakoki kaka koloba oyo maloba na mbulamatari elobi oyo sango na television elobi mpe tokotuna mituna moke mpe koyeba oyo elekaki kuna. Timothy McVeigh na kotala boya azalaki kosala ye moko ndenge moko na likambo na Kennedy akomaki kino na esika wana. Kasi bato bazalaki wana balobi te. Bamonaki bato mibale. Bamonaki motuka oyo mokolo na lobi loleki mpe ezalaki na motuya. Kasi ntango ndako oyo epanzanaki libulu moko na solo ezalaki te na esika oyo balobi motuka epanzanelaki. Sikoyo soki motuka moko epanzani libanda na ndako esengeli libulu monene ezala mpe ndako ekweyela na kati. Kasi ndako ekweyeli na kati te ekweyeli libanda. Yango esalamaki na bombe moko etiamaki na kati ndenge boyoki yango awa. Sikoyo awa mpona kokokanisa likambo mpe koloba ete ezalaki motuka monene bato balobi na solo soki ezalaki motuka monene esengeli biteni mosusu na motuka wana bitikala. Nalingi koloba ete bombe moko ekoki kozikisa biteni nyonso na motuka te. Ekoki kobuka na biteni kasi eteni moko na block moteur ekoki kotikala kaka te eteni moko na bongo. Eloko moko te etikalaki na suka. Motungisi ekomaki makasi koleka kino mosali moko na siya na koluka na ndako amonaki eteni moko na sima na motuka. Kasi likambo ezalaki boye te. Ndenge nini bokoki koyeba eteni oyo na sima na motuka na esika oyo na motuka monene esika oyo wana ezali na maloba na liboso mpe esengo motuka ezalaki na eteni na sima. Sikoyo ata esika moko te na mokili mobimba bokoki kotia motuka na eteni na ensima. Bongo likambo oyo euti esika yebani te. Kasi ata bongo balakisaki ye mosapi lokola ye moto asalaki yango. Kasi makambo ebele ezali na kopanzana oyo. Nde na suka kompanyi moko ezwaki ndingisa mpe balongolaki biloko nyonso na kati na ndako yango. Yambo ete bakoka kotala na kati mpona koyeba na solo nini ekomaki na likambo oyo. Nsima likambo moko ekomaki ndako mibale milai. Nini ekomaki nsima na likambo na liboso na nsima na libebi na Oklahoma mikolo mitano kaka na nsima na likambo wana États-Unis basalaki mibeko mpona kotelemela bomi. Mpe mibeko yango epesi nguya na mokonzi na États-Unis mpo ete atia pembeni mokanda na mibeko nyonso na États-Unis mpona ntango moke. Kasi epesaki ndengisa na esika moko te na États-Unis bakende na mboka moko bango moko mpona kosala oyo balingi.
na yango bazalaki na mposa na mobeko ekotinda bango na etumba ndenge ezalaki na likambo na Pearl Harbor. Esengaki likambo moko esalama nde likambo esalamaki oyo ekweisaki bandako mibale milai. Président Bush alobaki na lisanga monene na États-Unis mokolo na le 10 novembre 2001 boye: esengeli toloba solo likolo na bobangisi, tokotikala ata moke te kondima makambo na likopa na babe oyo etali makambo na le 11 septembre. Lokutana mabe oyo ezali koluka kobwaka mbeba na babomi bango moko mosika na etumbu. Sikoyo boni ezali likambo na ntina te komona ete George Bush alobaki yango tondima te makanisi na likopa oyo mazali kolongola kotia etumbu mosika na babomi bango moko. Pona nini? Mpo ete bato ebele babandi kondima ete makambo nyonso mazali solo te na makambo nyonso wana. Sikoyo tokotala nanu na oyo ekomaki liboso. Ntango esalamaki, mpepo na liboso ekweyaki. Tim bomoi na yo ekobongwama kasi likambo na ntina ezali ete bomoi na mwana na yo nde ekobongwama libela. Amerika ekozala lisusu na nsima na 11 septembre te. Tomibongisi mpo na makambo na boye eleki mbula zomi tozwaki mitindo na mokonzi na mboka libongisi oyo ebyangami bobatelami na mboka. Tokoti ndenge tosili koloba ntongo oyo na kati na bongo likambo ezali awa tozali na bilili na mpepo na liboso etoti ndako oyo wana elingi koloba libaku ezalaki mpona kozwa bilili oyo na lombango oyo na mibale ekomi. Ata soki bakonzi na bataliba bawangani mosala na bango na kati wana, mopanzi na sango moko na araba zwami na Londres atangami lelo na Associated Press alobi ete bato na Osama Ben Laden bakebisaki euti koleka mposo misato ete bakosala lolenge wana na etumba. Mokonzi na bobateli na mosala na koboma moto na mboka na New York alobi na ngai ete azwi sango na ntina na kopanzana na bombe na mibale. Bombe mosusu epanzani amekaki kozwa bato na ye na lombango koleka kasi alobi ete bombe mosusu epanzanaki mpe na kolanda likanisi na ye akanisi ete ezalaki na bombe misusu na oyo etiamaki na kati na ndako. Sima na miniti 15 na kozwa bilili oyo tozalaki kosala, bombe moko epanzanaki ezalaki nzela wapi moto ebimaki mpe ndako mobimba ezwamaki moto nde bato nyonso bakimaki. Nazalaki pembeni na ndako ntango nayokaki bopanzani na bombe. Makelele misato ezali koyokana na matoi te mpe na baluki mpona kotala ndako wapi na utaki kobima mpe songe na yango ebukani mpe ekwayaki na kati na mopanzi. Nsima mbala moko ebandaki lokola tata yango ezalaki koyokana lokola makelele na mandoki boyebi bang mpe mbala moko bombe misato epanzani. Malamu bato bazalaki wana mpe bamonaki yango balobi ete bayokaki bombe misusu kolela bang mpe makelele na bopanzani na bombe ebele. Nsima ndako nyonso wana ekweyaki. Bato na boyebi na bopanzani balobi ete yango nde na solo elekaka soki bopanzani ekambami. Bomoni ntango mpepo etuti moto monene ebimaki mpe moto wana ezali kopela na carburant nyonso na kati na mpepo. Eloko moko te etikali kuna mpona kopela. Nani moto abetisaki bombe na mibale? Soki totali lolenge na yango bokomona ndako mibale milai ezali, bandako misusu ezali na nzinga mpe bandako wana ebebisami moketo ebebisami makasi. Nsima nzela ezali ndako mosusu kuna ebyangami ndako na nsambo mpe ndako wana ekweyaki ntango moke nsima nzoka eloko etuti yango te kasi balobeli yango mingi te. Nini esalamaki mpo ete ndako wana ekweyela na kati? Totala yango. Ok, sikoyo botala yango malamu. Nsima na ngonga mwambe ok yango oyo mpepo na liboso ekweyaki ndako na misato na World Trade Center ekweyi ezali nde na ndako na nsambo na ndako na World Trade Center oyo ezali kotalama na kobwakama na bosotolongwa na ndako na motuya. Sikoyo bomoni ndako numero 7 ekweyi bombe na kupanza na lolenge ndako molai bokomona yango kokita moke na kamera ndako molai na nsambo na World Trade Center.
siya ekokaki kozala na solo wana kasi balongwaki na ndako ntango likambo wana esalamaki. Bongo nani azalaki na kati na ndako wana? Siya ekokaki kozala na kati na ndako wana kasi wana nsima bango balongwaki na ndako ngonga mwambe nsima bandako yango ekweyaki na oyo emonani lokola kopanzana longwa na kati. Sikoyo eloko moko te etutaki na ndako oyo yango nde mituna na makasi esengeli biso komituna. Sima na likambo oyo eyano eutaki na Canada. Na solo mobeko moko ezwamaki na ONU butu euti koleka oyo ekoki kobimisa bokonzi na sika na mokili mobimba oyo ekozala malamu mpona bato nyonso. Nyonso wana esalami na biso na mokolo moko. Pe butu ekweli mokili mosusu. Mokili wapi bonsomi yango moko ezwami na etumba. Bongo eyano na Canada ezalaki ete yango ekoki kobimisa bokonzi na sika na mokili mobimba lokola mokano ezwamaki na ONU na sima na liangani. Gary Hart alobini mbongwana ebimi pona kotinda mokonzi na Etats-Unis asalela likama oyo mpona kosala malamu oyo tata na ye ezali loba tata na ye asalelaki mbala moko kaka mpe etikalaki lisusu kosalela mate banda wana ezali bongo bokonzi na sika na mokili mobimba. Tim bomo ina yo ekobongwa na kasirika mbona ntina koleka ezali ete bomo ina mwana ye ekobongwa na libela Amerika kozali lisusu ndenge moko na sima na le 11 septembre te tozali kobonga mpona likambo na lolenge oyo eleki mbula zomi tozwi mitindo na mokonzi na mboka ezali libongisi libyangami kobatelama na mboka tokoti ndenge tosili koloba yango na ntongo na kati na etumba ata soki bakonzi na bataliban bawangani mosala na bango na kati na likambo oyo mopanzi sango moko na Arab azwami na Londres atangami lelo na Associated Press lobby ete bato na Osama Ben Laden nde bakebisaki mposo misato euti koleka ete bakosala etumba na ndenge oyo mokonzi na mosala na bobatelami na bobomi na moto na mboka na New York alobi na ngai ete azwi sango ete bo mosusu ekopanzana amekaki kobimisa bato na ye na lombango akokaki kasi alobi ete azalaki na bombo mosusu oyo malamu ekoki tomoni ndako ezali kokita toyoki ete ntango makambo oyo ezalaki na kati na kosalama bolamatari na Etats-Unis basilaki kolakisa mosapi na bato lingomba na babomi na kotanga bankombo na bango motu ya pene ntuku mibale na mitano na kati na bango mpe lopango mobimba elakisamaki na suka na makambo oyo elekaki mokolo yango eteni na kokama na mosala na balukiluki na ntango na likambo oyo ezalaki kosalama. Sikoyo lisusu botika ngai na loba nazalaki wana te kasi botika ngai na loba oyo ebimaki mpe makambo bato balobaki mpona yango na mokeli oyo babimisaki mpe oyo esalami ekoki kowangana mate mpe nazali kosambisa te mpo ete nazalaki wana te bino moko bososola na kotalela makambo oyo boyoka lisolo. Balobi ete babomi bazalaki ba Arab na ebandeli mpe bapesi bankomo na bato na mobembo bazalaki na mpepo wana oyo ezalaki mpepo na kompani na United Airlines mpe mobimisi na likanisi na nsima na makambo wana nkombo na ye ata oyo balakisi mosapi lokola moto azwi mitindo na ndenge na kokumba mpepo na bongo ntango babimisi bankombo wana mbala moko makelele makasi ebimaki na bamboka na baarabu mpo ete babomi mitano ndenge batanga mibongo balobaki ete na solo bazalaki na bomoi mpe bazalaki te na libongisi wana solo te likambo na ntina monene bazalaki na solo na bomoi mpe bakokaki kozala na libongisi wana te ndenge bayebaki ndenge nini bayebaki ete ata nde mokami na bango bomoni nzela na aéroport bautaki kokoma mpe ekomelaki ye atika mikanda na ye na bomoto na mutuka oyo ememaki ye bazalaki na mikanda mobomi nani akoki kotika mikanda na ye na nsima motuna yango wana likambo elandi mpe na ntina ezali oyo ete bazali na bondimisami ete yende moto yango mpe mpo azalaki na makomi na bomi nyonso wana esalami nyonso wana ezali makambo babimisi makambo oyo nazali koloba sikoyo nasalaki yango te nyonso ezali na bindimiseli yango wana ezali solo bino moko bososola yango sikoyo akomaki makambo oyo na bomi mpe maloba oyo na bomi atia yango na kati na biloko na ye nsima
apesi sakoshi na ye ndenge tosalaka yango na solo ntango tokotaka na mpepo. Sikoyo moto nani akoki kokoma maloba na komiboma oyo makokaki kobebisama na likama na mpepo? Boni wana ekoki koyokana? Na bongo likambo ezali awa, ezali ete bazali na makomi na komiboma, kasi awa mutuka ezali na koyeba mutuna ezali na koyeba soki apesaki sakoshi na ye mpo batia yango na kati na mpepo. Ndenge nini bazali na bazui, ndenge nini bazali bazui makomi na komiboma na makomi na komiboma. Na bongo kaka na mbalakata sakoshi na ye yango nde babosanaki mpo na kotia na mpepo, mpe ezali na lolenge wana bazui makomi wana. Ndenge nini bayebaki ete babomi na Arab bazalaki na kati mpo ete passeport moko ezalaki? Eloko mosusu te etikalaki na likama oyo na mpepo, kasi passeport moko ekweyaki mpe emonanaki lokola passeport ezikisami. Oyo ekoki kondimisa mpona koyeba mobomi moko oyo ezali likambo ezali koleka. Sikoyo awa mpepo oyo na bokumbami na solo etuti bandako mibale oyo bibombelo maloba na yango nyonso bilongolami. Ezali basanduku mpe esalamaki na ndenge na kobebisama na makama na ndenge oyo te. Eloko moko te ezali konimisama ete ezali yango ebebisami nyonso. Bongo tozali na likambo moko eyebani te awa. Eloko nini etutaki na ndako na nsambo, eloko moko te etutaki yango kasi ekitaki boye. Mpe ezali na makambo ebele endimisi ete na solo bomo misusu ezalaki na kati na bandako ndenge bosili koyoka maloba na bapanzi sango bango moko. Ebongo tokoloba nini mpo na bampepo yango moko? Na bongo ezali na biteni oyo ezalaki na mabele. Boye ezalaki na solo na likambo oyo mpepo etutaki ndako oyo mpenza. Mpo bozali na yika mpe lolenge nyonso na biteni na bampepo oyo etikalaka. Ata makama oyo na babom na makasi biteni na bampepo oyo bizalaka bisika nyonso. Ntango nyonso mpepo ezwaka mbeba, biteni minene na bamoteur mpe misusu etikalaka ekoki kozwa biloko nyonso mpe ezalaki ndenge moko na bandako mibale milai. Mikolo misato yambo ete bandako wana ekweisama, mikolo misato liboso, misolo na bakompanyi na mpepo mitekamaki, na ntalo koleka nano ezalaka liboso te. Mpe babombi misolo misusu basombaki yango. Na solo moto moko ayebaki makambo oyo ete likambo moko ekoleka. Ezali mpe na likambo moko na ntina monene, moto moko azalaki na mboka na biso, na bino, na Canada, oyo azalaki na boloko. Bazuaki ye na likambo mpe batiaki ye na boloko, nde alobaki botika ngai na kende. Nazali kosala na molili mpo na siya. Nazali mosali, nazalaki moluki sango na tina na kopetolama na mosolo, etc. etc. Mpe bakokaki kotika ye akende te, nde apesaki nkombo na batindi na ye na siya. Nde siya batungisamaki na ntina na likambo wana mpe bawanganaki ye. Azalaki na kanda makasi mpo ete asosolaki ete batubaki ye mbeli na mokongo. Ekomaka ntango nyonso na mosala wana. Nde akomaki mokanda liboso na likambo wana na le 11 septembre alakisaki makambo moko oyo ekosalama mpe apesaki bankombo na mpepo oyo ekotuta na bandako mibale milai mpe na Pentagon. Sikoyo moto moko te alobelaka likambo oyo, kasi ntango likambo esalamaki na solo nde yango ebimaki liboso. Bongo musali moko na siya alobaki liboso ete ekosalama. Boni ekokaki kozala na mbalakata, ekokaki kozala na mbalakata te, bososola bino moko. Moto moko na nkombo na ata moto oyo balobi asali yango kaka na mateya moke na bokumi na mpepo na boyebi na solo mpenza bakendaki na bandako wana. Ezali lisolo na kokamwa, azwaki mosolo nkoto nkama moko na dollar euti na mangomba mabombani na Pakistan na compte na ye na bank. Mpi bazali kosala elongo na États-Unis. Na États-Unis na solo azwaki mosolo kasi lokota esili wana te. Das boss sits in Pentagon. Facts mabe ezali na kati na Pentagon. Siko nani yango moto akomi makambo oyo? Akomi makambo oyo ezali bongo moyebi na makambo na politique Thierry Meissan na France. Alobi makambo na ntina monene. Ye azali nani? Nini esalamaki? Ndenge nini bazalaki na bankombo na bato oyo nyonso? Nzoka
eloko moko te ezalaki mpona kondimisa na solo ete bato bazalaki na mpepo wana. Boyoka lisolo na kopesa bino yango kaka na bato bazalaki na kati na mpepo etutaki na bandako oyo mibale, lisusu ezali na likambo oyo na kokamwa na mpepo mosusu oyo ekotaki na Pentagone. Botala bafoto oyo balakisaki, mpe mokolo ezwami emonisami polele ete ezali mokolo na lokuta, ezalaki le 12 septembre, kasi na kotala boye balobi ete ezali mpo batikali bango mokolo elandi, pesaki yango mokolo elandi, mpe milinga oyo bozali komona kuna biteni na mpepo ezali wana te eloko te, botala eteni ezangi, bilili ezali te, wana bozali na elembo na moto, awa bozali na moto esili. Soki botali sikoyo na matiti oyo nde yango nyonso bakutaki, kasi eteni moko te na mpepo na United Airlines, eteni moko te, eloko moko te. Botala libulu oyo elakisamaki na sima na likambo, mpe oyo nyonso ekomaki na sima na likambo. Bongo motuna ezali pona nini biteni na mpepo bizali te, lisusu awa sanduku na maloba na mpepo ebungi moko te ebikaki, mpe nyonso eleki moke mpona kondimisa ete likambo na bongo esalamaki na solo. Mpo ete esika moko te na mokili ata na likambo na mpepo na Lockerbie ezalaki na likambo moko oyo eteni moko te na mpepo ezalaki eloko te, na solo eloko te ezalaki. Likambo na ntina lisusu koleka na likambo oyo ezali ntango bozali kotala oyo. Tango États-Unis ezali kokonza mokili, l'Église catholique nde ezali kokonza mokili. Archevêque Kigley 1903, Chicago Tribune. Botika ngai nazongela le 11 septembre. Mpona kokonza mokili ebongi bozala na makoki na kokota na mokili mobimba tango nyonso bokolinga, mpendenge nyonso bokolinga. Siko mpepo oyo etuti Pentagone. Pe mosusu ekweyaki na mbalakata. Boyebi yango? Mosusu oyo ekweyaki. Mpe na komona boye babomi bazalaki na kati oyo bana na mboka bakangaki, babundisaki. Lisolo na ntina ezali oyo ete mpepo ekweyaki na mabele kasi etikala kokweya na ndako te. Wana ezalaki kokweya, libulu moko ezalaki na mabele. Mokonzi na mboka mpe bato na liboso na mboka wana bakimelaki na esika wana, mpe libulu moko ezalaki na mabele kasi eteni moko na mpepo te. Ata moko te na solo eloko moko te, eteni ata moke te eloko te. Bongo mpepo mobimba elimwe na mobimba na yango oyo ezalaki monene koleka te, etika ata moko eloko moko te ezalaki, sanduku na maloba te eloko moko te. Likambo lokola na ndenge etikala kozala, na ndenge oyo ezalaka etikala kozala te liboso. Lisusu oyo ezali lokuta monene koleka ezali oyo elani, po ete bato bakufaki na mpepo, mabota na bango to bakitani na bango bakoki koloba te ete nzoto na bango ezali te. Kasi na bolukiluki balakisaki nzoto na moko na makila na moto nyonso, mpe biteni bipesamaki na mabota nyonso. Pe biteni bipesamaki na bato na mabota nyonso. Biteni na mpepo bizalaki te, eloko moko te na bongo emonanaki, mpepo moko te. Nzoka bakokaki koyeba nzoto nyonso. Wana ekoki koyokana? Ekoki koyokana ata moke te. Lisusu emonanaki lokola masolo esalamaki na telefone kati na Pentagone na mpepo yango. Yango nde sango oyo bapesaki. Mpi nsango ezali oyo ete lingomba moko na babomi bazalaki, babomi baarabu oyo bakweyisaki na esika wana, bakweyaki na esika wana, mpe libyangi na telefone esalamaki na esalelo na mikolo nyonso na appareil cellulaire. Kasi na solo bakutaki ete soki bobongwami na telefone na nzela na babyangami na nzela na telefone na cellulaire, wana bakozo mutu na solo mpo na libyangi yango, kasi elembo ata moke te ezwami mpo na libyangi yango. Boye Pentagone bazongelaki maloba na bango mpe balobi bolimbisa biso na solo tozwi libyangi moko te longwa na telefone cellulaire moko, tozwi yango longwa telefone na kati na mpepo.
mpe lisusu basalaki boluki. Soki obiangi moto na telefone na kasi na mpepo mpe otie carte na crédit na yo na telefone wana kasi elembo ata moko te ezali. Bongo Pentagone bazongeli lisusu maloba mpona koloba. Pentagone bazongelaki lisusu maloba mpona koloba. Iyo ezali solo kasi ezalaki libiangi na PCV. Yango wana nde carte de crédit ezalaki te mpo ete moto abosanaki carte de crédit na ye. Kasi okoki ata mokete kobianga na mosolo longwa telefone na mpepo lisolo wana ezali lokuta. Botala bongo mpepo minei eteni moko te kaka oyo na bandako mibale mabolo na mabele te mazali na mabele kasi mpepo ata moko te kasi biteli nyonso na nzoto na mimekano na ADN ezali makambo na ntina monene. Liboso babongisaki na be de kosho likambo na ndenge wana na kotala boye ezali lisolo oyo bakokosa mokili na kozala na mpepo oyo ebendami mabele bato babimi mpe radio moko ekambami ebendami mpe babimisi likambo moko oyo balingaki na bato na kati te. Yango esalamaki liboso na États-Unis. Sikoyo bomi tuna boy ndenge nini ekoki kosalama ete makambo nyonso ekokaki kondimisa likambo elakisami kasi moto moko te abimi kuna. Nsima babimisi anthrax mpe na suka ntango moto moko monene na politika alobaki ete yango emonani neti euti na ndako moko na kati, kimia monene moko emonani. Na bongo tokoba na le 11 septembre mpe toloba ezalaki lingomba oyo to mosusu bosolo na likambo ezali oyo ete ezali likambo moko eyebani esika euti te. Soki botali bakonzi oyo babokolami na États-Unis ezala Madeleine Albright to moko na kati na bango bazali kosalela bilembo oyo ezali kolakisa bokangami na Lucifer lokola bantaba na nyonso wana. President Clinton awa ayambi mopaya na miso na bato azwi communion na miso na bato mpe alobi azalaka katolike te ekoki kozala te. Hillary Clinton alati mpongo ezali kobima ezali elembo na bamason. Sherry Blair azali kosalela bilembo na bamason. Bakonzi ba premier ministre na mokili ezala Thatcher to ba Carter to bazala banani moko na moko kati na bango amonani ete azali mozalani na mangomba na bato na kati. Bazala bakonzi na mangomba na losambo to bakonzi na politiki bazala na Europe to na Amerique to na Est bango nyonso bamonani ete bazwami kuna na kati. Bongo liboso biso kokoba totala nano makambo mazali koleka na Afrique. Kasi tokomona yango na biteye kolanda. Soki totali Afrique na Rome ekopesa biso likanisi na oyo ekozala bokonzi na sika na mokili mobimba. Afrique na oyo basali na Afrique ezali elakiseli na makambo oyo ekosalama na mokili mobimba. Bakonzi minene na Afrique mpe bazali nde babomi na kala lokola Idi Amin Dada. Bato nyonso oyo bazwaki mboka na kokimela mpe bango nyonso bazalaki ba franc-maçon na likolo. Soki totali na Afrique du Sud esika wapi likambo ezalaki kati na mindele na bayindo likambo na bato na mindele na bikolo ebele bato bazalaki kosala yango bazalaki bango nyonso ba franc-maçon. Oyo bozali na Foster mokonzi asali elembo na bamason azalaki franc-maçon. Soki totali Nelson Mandela azali franc-maçon na lingomba na Prince Hall. Lisusu mangomba mibale mazali nyonso na mopanzi moko na lingomba moko na molili. Soki botali Frédéric de Klerk na Nelson Mandela tozali na likambo moko wana. Mandela bakokanisi ye na Yesu Kristo bapesi ye mpema bazali na liloba na suka likambo mpe etelembeli na likambo mpe ayambi azwi communion ata alobaka ete azalaka catholique romain te alobaka ete azalaka catholique romain te.
sikoyo matin na mibeko na catholique romain elobi ete okoki kozwa communion te soki ozali catholique romain te na solo bato oyo bazali mosusu awa bali na ndenge na ba hindu na mwasi na nkondo Samora Machel. Sikoyo Samora Machel ezali lisolo mosusu te, ezali lisolo mosusu na maloba na ye na kotelemela bakristo oyo ebani mingi. Asalaki mpe likwela na lolenge na bayuda na molulu kaka moko wana mpe na ngenge na ndenge na bamusulman na kolakisa ete nsambela nyonso bazali na bomoko na ye. Elongi na sika na politiki ezali na mobima na bamason. Mpe na 1992 eyebanaki ete Mugabe na Zimbabwe akobotola mapango na mbakolo na yango. Ezalaki yambo ete asala yango. Balobaki Mugabe akobotola mapango na mindele kala mingi te. Ezalaki na 1992. Lelo ezali nde likambo na solo. Der Spiegel ekomaki Diede Chin Musenros esengami balma bakende mindele nyonso basengami bakende bota elili oyo na Kissinger alobi na likambo oyo ete esengami mindele balongwa na Afrika. Botala awa mokonzi na mikolo oyo na Afrique du Sud Thabo Mbeki na Mugabe basimbani loboko na loboko mpona likambo wana. Aboyaki koloba na Mugabe lokola abenganaki bato. Na Afrique du Sud kuna baboko libibwele koleka nkutu mine ibakufi. To babomami wana babengaki bango na mapango na bango. Moto moko te azali kolobela likambo oyo na mokili. Zimbabwe ebebisami kasi tozali komona nini wana ndako monene ezali kotonga bababyangi yango ndenge nini mboka na ba Jesuit na Zimbabwe. Bongo ba Jesuit nde bazali kokonza mobimba na mboka etelo na ba Jesuit na bwanya mpe na bomoto bandako na seka na talo wana mboka mobimba ezali kobebisama bazali kobonga mpona bokonzi na suka mpe bakonzi minene na baindo bazali na nguya moko lokola bakonzi na Europe pe na Amerika bango nyonso bazali na lingoma moko sikoyo bokonzi na sika na mokili mobimba oyo ezali nini botala liboke na sika na bilembo na Afrique du Sud wapi bokoki komona mpongo abotami lisusu na mputulu na ye moto na mitra na milongo samona moi bilembo nyonso na likambo moko na kolekisela bino bokonzi na sika na kita na bokonzi na sika na mokili mobimba ezali awa na maloba mauti na makomi na bakatolike bango moko mpe na lingi koloba na bino ete nanu bomona likambo moko te akozelaka ete yango ekomela bino mpe na koki koloba nini ekokani na yango mpo ete ngai moko na bomelaki na yango soki bolingaka kotanga mokanda monene botanga la megalomanie ecclésiastique kasi na kotangela bino mikanda na pape na makambo nyonso wana na kolandela mibeko na lingomba bokambami na biloko nyonso na lingomba bulamatari na Rome ezali na pape mokozi na yango na likolo maloba nyonso na koloba ekozala na bondimisami na sikoyo nyonso endimisami to na mokanda na pape to na makomi mosusu wana sikoyo communisme ebotoli biloko nyonso mpe ekomisi yango biloko na bulamatari kapitalisme elobi eloko nyonso ezali na mokolo na yango mpe moto moko te akoki kobotola yango sikoyo soki yango ezali likambo na etelemeli na yango bongo likambo moko na kati na yango mibale nde tolingi bongo pape aboyaki communisme kasi azali mpe koboya kapitalisme bokonzi na sika na mokili mobimba ekozala eloko moko na katikati na yango mibale na nkombo na bosembo bongo totala nano makambo wana makanisi na kita na Église catholique romaine eloko moko na moto Thomas d'Aquin akomaki mokanda na tire na kita te kasi makanisi na ye ezwami na oyo na Aristote ezali koyoka na mpona bososoli na makanisi na kita na Église catholique romaine tango nyonso maloba ezali sikoyo Thomas d'Aquin alobi nini makanisi na kita na Église catholique romaine ndenge ezwami epai na bapape na mikanda na bango mpe na baconcile na lingomba bulamatari esalisaki na moko bokonzi na kokabola mpe na bokonzi na kosangisa na ntango na Moyen Âge na bokonzi na monyokoli na Italie fascisme na Espagne na Portugal gnosticisme na kokota na makambo na bato mpe na bokonzi na kokabola biloko na West na ata na États-Unis na ekeke na tukumi mbale na boyemi na makambo na Nzambe na Amérique latine mpe na Afrique na ekeke na tukumi mbale elingi koloba nini Thomas d'Aquin alobi kozala na biloko nyonso na bomoko ezali mobeko na bokeli
Thomas akomi kozala na biloko nyonso na bomoko mpe bonsomi na mokili mobimba ezwami lokola mobeko na bokeli mpo ete na koyeba bokabwani na biloko mpe na bowumbu ememamaki na bokeli te kasi esalami na makanisi na bato mpo na bolamu na boumeli na bato. Elingi koloba nini awa? Elingi koloba kaka biloko nyonso ezali mpo na bolamu na bato nyonso. Okoki kozala na yango kasi ezali mpo na bolamu na bato nyonso. Kosangisa na biloko nyonso elongo elobi Thomas Dake ezwami na mibeko na bokeli na koloba te ete mibeko na bokeli ezali kolakisa ete biloko nyonso bisangami kobalema elongo mpe ete eloko moko te ekoki kobatela malokola na yo moko bongo okoki kozala na biloko iyo kasi mpo ete bokabwani na biloko ezali koyokana te na mibeko na bokeli kasi ezwami na boyokani na bato oyo ezali na mibeko na malamu bazali koloba buzoba na boye ezali na ntina kasi makarisi te akobi boye na bongo ezala biloko ebele koleka bato mosusu bazali na yango ezwami na mibeko na bokeli na mpo na kosalisa babola. Ok, sikoyo tokomi wana ozali na biloko nyonso ozali na yango kasi ata ozali na ebele koleka mposa na yo ezali mpo na bolamu na bato nyonso bazangi yango. Bone ezali koyokana sikoyo ekozala ndenge nini soki bokaboli bato na biteni mibale bazwi na babola to soki likambo moko ezali oyo bozali na biteni mibale bazwi na babola bokoki kokende bisika nyonso na mokili mpe bokomona na mboka na bozwi na bamboka na bobola mpe bokomona ete bamboka nyonso na bozwi ezali bamboka na baprotestant boyebi yango mboka nyonso na baprotestant ezali bamboka na bozwi sikoyo ekozala ndenge nini soki bozali na libongisi mpo na kobotola bango nyonso mpo ete ozala mokonzi na sika mpe bango nyonso bakoya kosenga na makolo na yo likambo moko na bongo sikoyo tokotala nanu ndenge makambo wana ezali koleka tina na kosunga babola mpo ete biloko moko na bato mosusu ezwami na bato mosusu na kolanda mibeko na bokeli lisumu ezali te soki mobola azwi biloko na mozalani na yango na mozalani na ye. Thomas akomi na ntango na mpasi biloko nyonso bizali mpo na bato nyonso kino ekozala lisumu te soki ozwi eloko na moninga mpo na mposa ekomisami na bato nyonso. Ok, sikoyo ezali na lolenge na kokabola soki namoni mozalani na ngai na mpasi lokola mokristo malamu na kosunga ye bongo te iyo kasi totala mobeko oyo soki mozalani na ngai azali na mposa na yango nani akonyimisa mposa wana? Ye moko alobi azali na mposa nazali na mposa na television nazali na yango kasi oyo ata oyo okoki kosomba mosusu nazali na mposa na television na yo boni akoki kozwa yango na kozanga kosumuka iyo tote na kolanda mobeko oyo iyo ekozala boni soki ozali na mutuka moko mpe ye azangi yango akoki kozwa yango te soki asumuki te na kolanda Thomas Dake nzoka ezalaki kasi ekala koleka na solo yango ezali kosalema lelo te na bongo tokomona kaka kozwa na boye na eloko na moto mosusu ezali lisumu te ezali mpe koboma te na kolanda Thomas moto apesa mindingisa na kosunga mpo na ye moko na nzela na eloko na moto mosusu na kozwa yango poasa na nkuku ezali na koloba na solo koyiba to kobotola te ezali koyiba te na koloba solo kozwa na nkuku mpe kosalela eloko mosusu na ntango na mposa na makasi mpo ete eloko azwi mpo na kosalisa bomoi na ye ekomi eloko na ye mpo na ntina na mposa na lolenge oyo moto akoki mpe kozwa na nkuku eloko na moto mosusu mpo na kosunga mozalani na ye oyo azali na mposa. Likambo oyo ekomi na ntina monene sikoyo boyebi ete soki natiki lopango na ngai ebatelami na Afrique du Sud te mpe moto moko akoti na kati nakoki kobimisa ye te azali na kati mpo ete azali na mposa na yango mobeko nde yango wana bokanisi ete ezali mobeko na Afrique du Sud te ezali mpe mobeko na Grande-Bretagne ekomi mpe na solo mobeko mobimba na mboka lelo kasi ezali kosalama te mpo ete makambo ekomi nanu malamu te mpo esalema na mboka nyonso ntango bakofungola bikangelo na mboka mpe babola ebele bakobanda kokota nde mposa monene ekomonana basali nini na mposa na bisika misusu bongo na Afrique du Sud bato bazali kokendela mobemo na kopema bazongi bandako na bango ezwami bakoki mpe kobimisa bato libanda te mpo ete ndako na bango ezali na nkombo na bango ebongi bafuta bafacture bafuta mpako bafuta makambo nyonso kasi mposa ekomisi yango mpo na bato nyonso kino moto moko akoki koumela kuna boni ezali ndenge moko te
iyo ezali bongo na mabe koleka ezali mateya na Église catholique romaine na kozalana na biloko na bato ezwami na maloba na bakomuniste na ekeke na zomi na libwa na moto nyonso na makoki na ye na moto nyonso na mposa na ye boni bokoli kososola mateya na Église catholique romaine na kati wana mibeko na bato eleki koleka mibeko na kimokolo na biloko ezalaki bongo mobeko na lingomba na grande société na Lyndon Johnson tokozwa na bazui tokopesa na babola oyo bazali na mposa makasi na yango. Lyndon Johnson alobaki yango etandoni wana ezali komonana na makomi na bafashiste na banazi mateya na bonsomi mateya na kokotisama na makambo na bato mpe na mateya na kokomisama biloko nyonso mpo na bato nyonso esika na biloko nyonso na mokili ezali maloba na Pape Jean-Paul II na mokanda na ye na 1987 na ntina na makambo na bato ezali na ntina kozongisa lisusu na makanisi ete mobeko mokonzi na mateya na boomeli na bakristo biloko na mokili na ebandeli pesami mpo na bato nyonso mobeko na kozala na eloko mpo na moto ye moko ezali malamu mpe na ntina kasi ezali kolongola te bokasi na mobeko oyo eloko na moto moko na solo ezali nyongo na efandeli elingi koloba ete ezali na mosala na efandeli na kati ezwami mpe endimisami na solo na mobeko na esika na bileko nyonso na mokili. Pape Jean-Paul awuti koloba nini alobi ete oyo alobi kaka oyo Thomas d'Aquin alobaki nde yango na lobi okoki kozala na eloko na yo moko Église catholique romaine ezali eloko na yo moko ezali komona na malamu kasi etikala koloba mate ete eloko yango ezali na yo moko mpona bolamu na bato nyonso bongo mokolo moko okolamuka mpe na lopango na yo okozala na miyibi obiangi polisi mpe olobi to obimi mpe olobi bobima na lopango na ngai bango balobi tika biso tokoboma yo okei na la police mpe olobi bandeko boya kosalisa ngai awa bato bakoti na lopango na ngai bango balobi na yo tika biso bazali na posa ozali na mapango ebele tikela bango wana. Ok, Pape Paul VI alobaki polele na mokanda na ye na 1967 mpona bofuluki na bato moto nyonso azali bongo na makoki na kozwa na mokili eloko nyonso alingi mpona ye moko ezali maloba na ntina konsile euti koleka na Vatican nde ezongisi na makanisi na biso ete nzambe ye moko apesi mabele mpe oyo nyonso ezali na kati na yango mpo moto nyonso asalela yango mpe bato na bongo bato nyonso balandi bosembo mpe basangani na bolingo biloko bikelami ebongi bikomisama ebele mpona bango na makanisi na malamu makoki mosusu nyonso ata na ndenge nini ezwami mpe na kozala na biloko mpe na bonsomi na mombongo ezwami na mobeko wana. Pape Paul sisnde alobi yango wana elingi koloba ete soki nazali na mposa na eloko moko ezali kotekama boli na kozwa yango sikoyo awa nazali kokumba mutuka na ngai tozali na kobaluka miniti nyonso zomi na mibale mpe moto aye na monduki mpe alobi bima na mutuka na yo mpe na tiki mutuka na ngai soki nasali yango te ekokomela ngai bakoboma ngai moto wana azali na mposa na mutuka na ngai alimwe esili na eglise na ngai na ndako bayibaki biso mbala ebele ata pasteur babetaki ye mpe bamekaki kotia ye na coffre na mutuka bakokaki koboma ye amekaki kobunda ye moko kasi akendaki babotolaki ye mutuka na ye boni bokanisi ete mibeko makasi ezali mpona kozongisa biloko oyo te moke awa moke kuna bokanisi ete mosala malamu ezali kosalama ntango basali bongo bazali koboma mpe balongoli bango na mabele te moke awa moke kuna kaka mpona kosepelisa bato kasi na kati bazali kosala eloko te maboko na polisi ekatami mpe mibeko elobi bongo eloko moko te bokoki kosala ezali mokolo mosusu bakumbi makalo mibale bazalaki koleka na nzela ntango babendaki bango epai na bato mitano na mandoki oyo bazalaki na mposa na makalo na bango bongo bazwaki yango bazalaki na mandoki mpo bayebaki yango ekomi Far West bakimisaki bango bazokisaki moko mpe bango bakimaki bokanisi nini bakumbi makalo wana bazalaki na boloko iyo bazwaki etumu na boloko mpo bazokisaki moto moko azalaki na posa ebongaki to bapesa bango makalo na bango mpo na kosilisa mposa na bango bomoni ndenge nini mobeko ebalolami Gandium Express mokanda na mibeko na Vatican de oyo Pape Jean-Paul II atangaki elakisaki yango na bozindo soki moto moko azali na mposa makasi azali na makoki na kozwa yango mpo na ye moko eloko nyonso na bozwi na bato mosusu sikoyo nani akopesa ndimbole na mposa banda bato ebele bazali kolala na nzala na mokili konsile oyo ebeleli na banso bato mpe makonzi bakanisela makanisi na batata boleisa moto oyo azali na nzala mpo ete soki boleisi ete bozali koboma ye
Concile Vatican II Gaudium et Spes na yango po ete eloko na moto ezali mabe bato nyonso bato na makonzi basengami na malamu ekokabola biloko nyonso o ekangami na bato epai na bato bosili ko likambo na bokabola mina biloko mikolo o elekite bokaki yango mbala ebele te mikolo oyo iyo bokabola mina biloko ekosalama biloko nyonso ezwite kaka biloko ezwami na bikelamu kasi oyo ezali kotekama. Jean Paul II alobaki ete bato nyonso basengami bazala na ndingisa na kozwa biloko nyonso oyo ezwami mpona kosalama na bato nyonso ezala biloko na komona to oyo na kosomba. Nazali na eloko te kaka na makomi, nazali na eloko te mibeko na bulamatari mokonzi bomoi na ngai ekoki kokoma noki mpasi boye soki okangami na bandako na yo na Canada oyo ezali mobeko na bokonzi na sika na mokili mobimba soki okangami na mituka na yo mpe na batelevizio na yo mpe na makambo nyonso wana longola makanisi po ete kala mingi te ekokabolama ekotikala eloko moko te kaka mpembe to mwindo to motane protestant akoki kosala yango. Sikoyo soki bato mosusu banyokwami na motindo oyo ezali mwa malamu nsuka ndengi misi esalelo bokabolami ekosalema ndenge elobami. Rerum novarum nani ayoka rerum novarum ezali mokanda na pape oyo ebimisamaki mikolo ebimisami mikolo oyo mpe ezali kotangama mikolo oyo mokanda na pape Jean mpe mikolo oyo bango nyonso bazali kozwela ndakisa na yango ata pape Jean Paul II alobi ete yango ezali mokanda oyo ezali efandelo na bokonzi na sika na mokili mobimba na solo na kanisi ete ezali likambo na ntina totanga yango. Moko na maloba na nguya na lingomba bulamatari na impôt na makambo na nkita ezali mokanda oyo Rerum Novarum na 1891 sur la condition des classes laborieuses na mokanda oyo lingomba bulamatari esangani na basali oyo na kati na Mateya na Marx bazali batelemeli monene mpe banguna na suka na bokonzi na kapitalisme. Pi 11 akomaki na 1931 alobi Rerum Novarum na bongo eyebani makasi na likambo wana ebimisaki mpo na bato nyonso mibeko ekokweya te mpo ete eyano na malamu na likambo na mpasi na kosungana na bato esengaki likambo efandeli na bango. Totala sikoyo na mosika bondimisami na monene koleka na liteya oyo mpe na mosala na efandeli oyo lingomba ebimisi liboso na bikeke nyonso ezali bongo mokanda na kokesa na makasi Rerum Novarum ebimisami euti koleka mbula ntuku sambo mibeko mpe mitindo ezwami na kati ezalaki na ntina monene kino makanisi na yango makotikala kokweya te na bobosani. Jean 23 Mater Magistra Pape Pi alobi na biso ete mokanda na Rerum Novarum esungaki mpona kosukisa makambo na mpamba na kapitalisme na ekeke na ntuku mibale mpona kokota na ekeke na kokangama na bokonzi boyebi yango boyoka ndenge azali kosilisa. Rerum Novarum ezalaki mongongo na mokonzi malamu oyo elukamaki mpona kosalisa bofuluki na boyokani malamu na makonzi nyonso na ekeke na ntuku mibale makonzi ni nyonso. Pape Pi 11 alobi ezali bongo kokamwisa te komona ete na Mateya mpe na bokambami na lingomba bansango ebele mpe bazali na lingomba ebele bamipesi na motema moko na likambo na kobimisa boyebi na makambo na nkita mpe na efandeli na boumeli na ntango na biso na bokambami mpe na Pole na mokanda na Leon ekobaki bongo boyebi na efandeli na bokristo oyo ezali kolendisama kino lelo mpe ekolisami mikolo nyonso na misala na suka te misala nyonso na bato oyo sikoyo boyoka yango na bokebi na bato oyo na mayele oyo totangi lokola basalisi na lingomba boye bato nyonso bazali kosala na mangoma na molili Opus Dei oyo na lelo Chevalier de Malte Chevalier de Columbus bato nyonso oyo bazali kosala bato oyo na mayele mpona kozwa maloba na ye to bazalaki wana te bobele mapamboli oyo malandaki banda mokanda wana. Mateya na Rerum Novarum ebandaki moke kokota na kati na baoyo bazalaki libanda na bomoko na katolike kasi bazalaki kondima bokonzi na eglise te mpe mibeko na katolike na boyebi na efandeli na bato ekomi moke eteni na bizaleli na mayele na bato na mokili mobimba. Tozali kokende wapi? Na lingi na yeba bongo ebele tosepelaka ete bosolo na eglise katolike ebimisami soki na mayele makasi na nzela na tata na biso Leon 13 elakisama boso mpe babelelaki kaka te na mikanda na bajournaux na katolike te kasi mingi mpe na mayangani na basali mbeko mpe na bandako na bisambiselo na bosembo bato oyo na mayele tosili kotanga lokola basali na lingomba oyo basalisi
mingi ezali ekomeli na John Robbins bango banani mpona kosukisa bokonzi na mosala na bonsomi na ekeke na zomi na libwa mpe na esika na yango kozongisa bokonzi na kokangama malamu na bolamatari na ekeke na ntuku mibale banani wana bato na mayele na yebi yango te na bokonzi na ba fasciste bakolo na biloko bakoki kozala na biloko na bango mpe misala kasi kosalela na yango ezali ndenge Léon 13 akomi yango mpona bato nyonso fascisme ezali lolenge moko na socialisme oyo ezali kobatela lolenge mpe mitambo na capitalisme kasi eloko na yango te yango nde mokuse na yango ntango tozali kolobela na bokonzi bolamatari yaka mingi na makanisi te lokola bolamu moko na mokili mobimba ezalamaki na mosala na ye sikoyo awa bolamatari mosala na ye nini na nyonso wana boumeli na bonsomi na makambo na kita pi oza komi esengeli esila mpe boumeli na makambo na kita esengeli etiama lisusu na kati na mabongisi mpe na bokonzi nani alingi kokonza bomoi na bino na makambo na kita bolamatari Jean-Paul II akomaki na mokanda na ye na sollicitude rei socialis na 1987 ezali na ntina kozongisa na makanisi lisusu mibeko oyo ekumbi mateya na efandeli na bakristo biloko na mokili oyo bipesami na bato nyonso kozala na biloko na yo moko ezwami na molongo na kodefisa na bato ezali biloko bikokonzama akomi mpe boye mongongo na bosembo na mibeko na bato na ekeke na lingomba na ntina na esika na biloko na mokili ete na mokili na lelo wana papa akomi tozali liboso na likambo monene na bokabolami mabe na biloko na kolia oyo na liboso ezalaki mpona bato nyonso na nsima mateya na bonsomi mabimaki wana pia akomi mokanda moko na likambo na komunisme wangani nzambe mpe ntango moko lokola oyo na biso oyo mpasi na koleka ekomi koleka nani abimisi nzala wana basali yango mpo babimisa eyano oyo balingi na yango bongo na Afrika batomboli bato misusu mpe babomi bato ebele nsima babaloli yango mpe babimisi likambo moko balingi babimisi communisme nsima baluki mobulu na kati na mobulu wana babimisi bokonzi na kati na bato oyo balingi boye bokonzi na mibale na bobomi esimbamaki na bokonzi na pape Père Camilo Torres oyo babomaki na 1966 alobaki katolike nyonso azali moto na mobulu te azali koumela na masumu na liwa Pape Jean-Paul II akomaki na 1968 boye lingomba eboyaki te kotelemela na monende nyonso ntina na malamu mpe monene na makoki na moto mpe kosunga mpona mbungwana na molende oyo ememi na bokaboli malamu na biloko na kati na yango ezwami biloko na mokolo lokola bobokoli na mokili lokola bobokoli misala na kobokola na nzoto ndako mpe nyonso wana sikoyo tokomi na makoki na moto tozali komona nini na Revolution Française nini ekozala mibeko na mokili mibeko na bomoto ozali na makoki na kozala na eloko na yo nyonso ozali makoki na ozali na posa na yango nyonso tonyimisomi ete boyebi na mateya na bonsomi ezali kaka na ntango oyo kasi ezali mpe na ntina mpe malamu yango nde papa alobi ngai te ezali maloba na ye Pape Jean-Paul II lettre aux évêques du Brésil esengeli ezala ete na sika na makanisi na makambo na nzambe esalami na mibeko na bantoma mpe azweli yango na rerum novarum Franklin Delano Roosevelt ntango baponaki ye azwaki professeur Ryan na bokonzi na ye sikoyo moto oyo azalaki nani Ryan akomaki na 1931 bazali na makoki likolo na bakompanyi mpo na biloko nyonso na kolia ntango bakobanda kosala bino ekino bakokufa ntango kompanyi ekosala yango mbala moko te wana ekomi likambo na bolamatari mpona kosalisa yango na makasi na kompanyi sikoyo totala makoki mosusu na bato ozali na makoki na kosala na bonsomi nyonso mangomba mpona basali ozali na makoki na bizaleli makoki na kolongwa na mboka makoki na kozonga na mboka makoki na kolia makoki na kolata makoki na kozwa na bankisi makoki na kozwa lifuti malamu makoki na kozala na bomoi makoki na kozala na esika malamu makoki na kobatela malamu na basali makoki na koumela na libota makoki na kozala na ndako na yo moko na malamu mpenza na solo makoki na kosalela na bato nyonso biloko nyonso ezali kaka makomi elobi eloko te makoki na kozala mosala makoki na kozwa musolo na suka na mosala makoki na kozwa kobatela malamu na kimobange makoki na kosala ningo makoki na kobatela makoki na kozala na bomoi makoki na kozala na misala malamu na ntina makoki na koboya mosala makoki na kopona bilolenge na bosomi na boyomeli makoki na kosala libota makoki na kobokola makoki na kozwa mosala makoki na kozala na lokumu makambo nyonso ndenge nini bakokamba nyonso ndenge nini bakokamba nyonso oyo soki bakokonza moko na makambo wana nde bakokonza lolenge nyonso na bomoi na moto
ekozala na makoki na kokende na wesete na mikolo ekoya soki osengi mbala misato na Vatican te. Bakokonza lolenge nyonso na bomoi na yo yango nde bakokonza. Mpembula matari ekokoma monene koleka. Sikoyo mbongo ekoluta wapi? Kaka na yo moko. Sikoyo soki mbongo euti na yo, nini ekosalema na bozwi na yo? Ekosila nyonso. Ekosila. Yango elingi koloba ete bato motu ya boli na mangomba na bato bazalaki na ntango na Église catholique na Moyen-Âge mibale ezalaki na lingomba na babola bato na libanda mpe bagoyim pe ezalaki na lingomba na bato na likolo baoyo bazalaki na kokonza nyonso bato na kati. Sikoyo soki tozwi makambo na mosala na mboka na ngai ezalaki pene na 50%, na Allemagne esalamaki kino ekomaki pene moke na % moko, nsima emataki na 2, 3, 5, 10, kino 20%. Sikoyo bozangi mosala ekomi makasi na Europe. Mpona nini? Mpo ete na mboka nyonso na este bamboka nyonso na este ekotisami na Europe mpe bokabolami na bozwi ekosalama na bongo ekokita ekiti mimekano na mituya na mikolo eleki batuni te esika bozali kofandela balobi motu yeboni na ndako bozali na yango bato boni bazali kofanda kuna motu yeboni na oyo motu yeboni na wana basali yango mpe na mboka ni na communisme yango nde ezalaki kosala masoki ndako na yo ezalaki monene koleka mposa na yo moto oyo azalaki na posa nde azalaki kozwa yango kasi nani akofuta mpona yango yo moko mpona ezali ndako na yo ezali kutu lelo koleka ntango na communisme bongo bayei na mboka na biso sikoyo bokozwa esika nyonso moto afandi mpe okoki kopona te na esika ofandi te mpo bazala na nkombo na yo ekangami na esika ofandi. Nsima bayeye epai na ngai mpe balobi na bolingo balobi balingi koyeba sambela na ngai nalobi nazali mokristo bango balobi na eglise nini osambelaka etali bino te ezali mosala na biso osambelaka na lingomba nini etali bino te motu yeboli na ndako ozali na yango nalobi esili tolingi toyeba na solo motu yeboli na ndako ozali na yango nalobi nazali na yo oyo ekoki tolingi toyeba moto etali bino te mpona bolingi mpona nini bolingi boyeba na solo nakoki kozala na mosusu na poso ekoya to nakoki kotonga efelo nakoki kozala na nyonso mbale na solo etali bino te bokozala na likambo soki bopesi biyano na bongo bosengami koloba bongo na yango ekopesama na bato nyonso eloko nyonso esengami mpona bango koumela na solo lokola bato boyebi ete koumela bomoi na solo na bomoto ezali loba na bakatolike mpona koloba lobiko na kolakisa bino yango na liteya moko ekoya oyo balobi na kati ete kobikisama elingi koloba koumela na ndenge na moto na solo wana elingi koloba ete bokonzi na Nzambe pona Église catholique ezali nde bokonzi na Église catholique oyo ezali kokonza mokili na mabele oyo mpe ezali kopesa na moto nyonso makoki na koumela mpenza lokola moto na solo yango elingi koloba mingi mpona komema mposa na yo na liboso eloko mosusu te bolingi bokonzi na sika na mokili mobimba bolingi yango penza boyebi yango ezali nini Biblia ebiangi yango moto na libebi sikoyo ezali na liloba moko mpona bokabolami na bozwi mpe na sili kopesa bino yango ezali nini ebiangami nini kimoyibi ezali na solo Biblia elobi okoyiba te elingi koloba ete okozwa na oyo eloko na mpona kopesa na moto mosusu te yango ebiangami kimoyibi ezali kobuka mobeko na Nzambe ezali bongo te iyo tokomona ete bokonzi wana na makoki na bato ezali kobuka mobeko nyonso na Nzambe awa biso tozali kokoba ntango Nzambe akabolaki mabele na Israel ndenge nini ekabolamaki ezalaki lokola bozwi na libela ezalaki mabele na yo Akab alulaki elanga na vigne na Nabot pe Nabot alobaki na ye nakosala lisumu liboso na Nzambe na ngai na tempo ete mabele oyo epesamaki na ngai lokola bozwi na libela ngai na bana na ngai Nzambe apesi na moko eteni moko na mabele na ye bazwi yango mpe bakaboli na kolanda mposa kasi ezali nde yo moko kofuta kokango likambo na motungisi na mikolo oyo ekomisi yango na ntina
mpona bakonzi na mboka bakota ntango nyonso na makambo na bato na nkita mpe na bizaleli. Concile de Vatican II yango nde balobaki bakokota na makambo nyonso na bomoi na bino. Lob von Gorbachev für den Papst. Gorbachev azali kokomisa pape mpe alobi pape azali na ntina na bosenga na ye mpo na bokonzi na sika na mokili mobimba. Na 1991 Journal de San Francisco Chronicle ezalaki koloba yango liboso pape abeleli mpo na bokonzi na sika na mokili mobimba. Albert Einstein alobi posa na bato mpo na kimia ekoki kosalama te kaka na kobimisama na bokonzi na sika na mokili mobimba. Na motema na ngai mobimba na ndimi ete bokonzi na lelo na mokili na mboka nyonso na somi ekoki komema kaka na mobulu etumba mpe kozanga na bomoto mpe bobele mibeko nde ekoki kosalisa bofuluki ememi na mokili na kimia oyo na malamu. Einstein nde alobi yango. Alobi mpe awa alobi ko ezali te mpo na bato na to mabota koleka kobimisama na bokonzi na mokili mobimba. Ezalaki nde Albert Einstein. Likambo nini utante mokonzi na kala na Nations Unies alobaki? Alobaki bakaboli na mokili batelemisi liboso na biso emoneli na bato na mokili bafandi na kimia na bokonzi moko na mokili mobimba na sembo. Kati na mabongisi na bango mokili na mibeko ezali na solo mpe ekoki kosalama. Ndeko Mortimer Adler alobi nini kimia na mokili mobimba ekoki kosalema te kaka soki ezangi bokonzi na mokili mobimba. Winston Churchill ezali nkombo monene nazali koloba mpona bato mikete bobimisami na mokili na bokonzi na mokili na nguya makasi ezali ntina monene oyo esengeli biso tokoma na yango. Charles de Gaulle esengeli bikolo nyonso basangana na kati na bokonzi moko na mokili mobimba to ekolimu. Ndenge nini bokosala yango? Ndenge nini na kobimisa bitumba ebele boye bato nyonso bakondima kotika bonsomi na bango? Boyebini na Afrique du Sud na pesaka mateya oyo polele na bato nyonso bato bazangi elikia bayibaki bango babenganaki bango na mabele na bango babomaki bango bandako na biso ezali lokola maloko tokoki kolala te na kozanga motungisi na ndako na ngai moko tomonaki koboma na koboma pe koyiba na makasi ezali komona na lokola eloko ezali koleka te. Polisi ezali kotala yango te bayaka mpe kutu te po ete mobulu eleki mingi bisika nyonso kino bakoki kutu kotelemela yango te. Na bongo nani akokanisela likambo na moke oyo eubungiseli nyonso? Bokendela yango na assurance mpo na koyeba soki bakozongisela bino. Mpasi na motema kutoloba te. Bakomi bimisi bino, babotoli mikanda nyonso na bino, batumbi bino, botikali na eloko te, ata moko te na bomoto nyonso elimwe, baleki biloko nyonso na yo na bimisi biloko nyonso na ndako zikisi biloko nyonso na ndako oyo balingi te oyo etikali babotoli yango mpe balobi na bino bobima. Tokomi na ntango na bokabolami bozalaki na mabele na liboso sikoyo ekomi na ngai ekoleka ndenge wana ezali nde bokonzi na sika na mokili mobimba boye malamu na kati na bokonzi. Bertrand Russell na banzela etikali moko sikoyo bokonzi na mokili na liwa. Manifeste humaniste elendisi biso mpona kokende na kotongama na bomoko na maloba. Robert Miller alobi ete molandi na mokonzi na kala na Organisation des Nations Unies alobaki esengeli tosala lombango nyonso bokonzi na mokili mobimba nsambela moko na bokonzami na mokonzi moko na mokili. Na mituni nani wana kozala mokonzi? Bazali bato minene bankombo minene oyo nalakisi bino na etando. Bazali bato na makanisi na bongo balobaka na ngai ete nalobaka pamba mingi bato balobaka pamba bazali bato wana bango moko. Siko tokoloba nini mpona moto oyo? Tomonaki ndenge nini kimia na bomoko elingaki ebimela wana. Ezalaki esengo monene koleka ezalaki esengo monene na motema na kimia na bomoko na bolingo na kimia mpe na bomoko. Biloko nyonso bakoya mpe bakofukama liboso na ngai onkolo bakosambela liboso na yo onkolo mpe bato nyonso basangani mpe bato na bisika nyonso na mokili.
abeleli mpona bokonzi na sika na mokili mobimba CNN jeudi 1er janvier 2004 apesaki maloba na ye mpona mbula na sika oyo etaleli bokonzi na sika na mokili mobimba. Nalingi naloba na bino lelo ete bokonzi na sika na mokili mobimba elukami te kaka mpona kosangisa bikolo nyonso oyo Nzambe akabolaki ezali moko na likambo, kasi mpe mpona kolimwisa mateya na baprotestant na etando na mokili. Pe mingi lolenge oyo na mateya na baprotestant ekolimwisama. Mpe tokomona yango na makambo moko ekobimisama. Makambo oyo mazali kobongisama sikoyo. Nyonso ezali wana na kolakisa bino ntango na yango na etando. Bozanga te na mateya oyo ekoya sikoyo tokoti na esika na molunge. Na kotandela bino maloba oyo bakoloba na bino banani bakozala bana na mobulu. Bokanisa te ete ekozala Islam ezali moto mosusu. Bozanga te na mateya oyo ekoya. Kasi liboso na kokende nalingi kozongisa bino na makanisi ete Yesu alobi ete makambo wana makoya. Soki na yebi, soki na sosoli na makanisi na ngai mpe na motema na ngai nyonso ete Satana mpo ete drago apesi nguya na ye mpe bokonzi monene azali na kati na kofandisa bokonzi na ye awa na mokili. Bongo na esika na kokosama, kobanga, kotungisama, na yebi ete ntango ikomi mpenza moko. Sebongo te? Na yebi ete nkolo azali koya noki. Eyebi ngai ete etali ngai na longwe na ndako na ngai. Soki na kokaki na solo, kozonga na ndako mposo ekoya mpe kokuta mwasi na ngai na esika moke mpe ndako na ngai ezwami na moto oyo na ebite. Bongo na koloba na ye, ata ezali fromage ekokweya na ndenge nyonso. Nani akokanisela yango? Ekobebisa mantango nkolo akozonga na pole na koya na ye mpona nini te kozwa yango sikoyo. Bosepela ntango bokoki kosala yango na kokende na esika mosusu na tiaka miso na etonga na ndako na kati na banzetete. Na ntango moke ekozala malamu. Soki bakozwa mituka na ngai ezali malamu tokozwa mosusu yango mpe ezali malamu tokozwa mosusu. Soki mpe tokoki kosomba mosusu te tokotambola na makolo. Nani akokanisa? Nazali na ntina na yango mpenza te, kasi bato oyo babungisaka biloko bazangaka elikia basalaka nini? Bamibomaka na moto ya ebele bamibomaka. Soki bakoyoka kalite ya oyo mpe basosoli esika wapi tokokende, boni bakomiboma te, bakosangana na elikia. Bakoloba wow, na bongo biso mpe tozali na kati na lingomba na esengo na suka na lisano. Yango nde ezali koleka bato bazali na elikia mpe bapesi bomoi na bango na Yesu Kristo mpe balobi kolo bikisa ngai kaka mpona masumu na ngai te, kasi mpe bikisa ngai na mokili oyo nazali na mposa makasi mpona kokota na bokonzi na yo. Boni boyebi lolenge nini na bulamatari ezwami na bokonzi na lola, nasili koyebisa bino moto nyonso na kati na bokonzi na Nzambe akozwa esika na kofanda na mboka etongami na nani? Na Nzambe. Ezali na kombo na yo likolo. Boyebi yango? Ozali na esika na kofanda na mboka na mokili na sika nini ekoleka? Nzambe alobi moko te akotonga ndako mpona mosusu afanda kuna. Bongo bokosala ni? Bakotonga ndako elobi Biblia bakoko na bilanga na vinyo mpe bokolo na vinyo na mosusu. Elingi koloba nini? Elingi koloba ete bokozala na mboka na kofanda wapi bokozala na bilanga o Nzambe akopambola. Ekozala na nani? Na yo moko. Mpona ngonga nini? Mpona libela. Mpona libela na libela na libela. Yango nde mabongisi na Nzambe. Sikoyo nani akokanisela oyo bakosala? Tozali kuna te. Liso emoni te, ata lito iliyoki te bisengo Nzambe abongisi mpona baoyo ye alingi. Yango ezwi te kaka nkembo na komona mokonzi na biso na lola, ezwi mpe oyo nyonso ekokomisa esengo na bomoi. Mokonzi na sika
ebongi mpona kozelama na solo nazali na mposa makasi mpona kokota na bokonzi na sika na Nzambe ekozala esika kitoko mpe mawa mingi tokomona mokili kozinda na mabe koleka na kokosa bino te na koloba ete ekobonga na lobi na bino ete ekozinda se kokita makambo oyo ekomaki na Révolution Française mazali ebandeli na oyo ekoleka na mokili oyo mobimba mobulu ekozala ndenge bokokanisela te kasi soki obatelami na oyo aleki likolo eloko moko te ekozwa yo na bongo mpona nini kondima ye te mpona nini okoloba te nkolo Yesu nalingi ozala mobikisi na ngai moko mpona nini okoloba te nkolo sikola bomoi na ngai tambola elongo na ngai po ete bokonzi na yo nde ezali malamu mpe kanisa kotala na elongi na ye mpe loba wow azali Nzambe na ngai nazeli ye akobikisa ngai